Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission sociopolitique présentée par Doriana, la fille intelligente. Merci à Kabou et à Kyo derrière la caméra. À vous, chers abonnés de Géant du Congo. Ndetolobara toujours vous informer, c'est notre devoir. Tokolembate kosolana bino maimatali ekolo Congo. L'actualité à kosola ezali vraiment ébélé. Toko telema mingi mikoro toko kosola mingi maimatali situation sécuritaire ya mboka na biso parce que baike ba kokufa chaque jour. Tolanda Kilobi, il y a une femme qui était violée enceinte de 6 mois. Toebisor n'a été et na Ituri, il y a des morts qui continuent et tout le monde est étudiant, na élève, basengi ba art pour défendre kaka patrie na biso. Mais c'est dames rester branchés na émission na biso, vous ne serez jamais déçus. Na maeba tokoloba à travers cette émission, tokoloba fait même un renouvellement, il y a classe politique à travers cette émission et nazanga mon côté, nazana moi na mboka, Jani Muzengo, azali cadre na PSN pour ici le peuple au service de la nation na inde de kosola maimatali ekolo Congo apesa makanisi na ye lolenge mboka eza kotambola. Je vous dis bonjour et bienvenue mwana mboka Jani Muzengo. Bonjour. Bonne santé. Santé malamu na ngolo nzambe malgré mboka eza kokufa mais tozo sambela nzambe bakobatela biso tokoka kobimisa mboka oyo na se ya lolenge ya mabe ya kotambwisa tozosolola na ntango tokosolola nde koyebana na bomi mboka. Merci beaucoup, fidèle internaute dans le livre, vous êtes toujours branché, vous ne serez jamais déçus à travers l'émission de Bisso Mboka. Tu as toujours ma situation sécuritaire à Mboka na biso, vraiment tu es ba étudiante, na ba élève, ba sengi, minduki pour la défendre kaka patrie na niveau ya Goma. Tu es bien tu armée régionale ba kitaki déjà na est à payer puis ba ko sala et là comment côté une action ya armée régionale ba population na Goma kuna tomoni ba marche za ko salama pe ba ko senga retrait ya bayi armée régionale et puis basengi minduki pona kobunda natina na ekolo Congo mona mboka ba jeune lokola yo ko ekolo bangini natina na. Bon, madame Doria, pona ngai ezali souci eza d'abord signe, c'est un signe qui témoigne l'amour de la patrie parce que ce que la population de Goma ont demandé, c'est juste l'auto-prise en charge. Souvenez-vous de ce que notre ancien président Laurent Désiré à Kabila alobaka na biso to mise en charge alobaki prenez-vous en charge. Donc esprit o eza ko animer bandeko na biso ya Goma eza juste bolingo ya mboka. Madame tika na ibisa yo peuple ya Goma nyokwami. Donc bamoni que au secours na bango ko na conscience na bango moko. C'est-à-dire bah sentir l'absence de l'État. Ah oui, bazo sentir que les pouvoirs en place ezo kokate ko sécuriser bango. Donc ezo kokate ko batela bango na balolenge ya malamu. Yango moni bazo senga manduki. Mais nako se souvenir encore nako ebisa bandeko na ngai boyi ba malamu que le peuple c'est la plus grande armée. Vous comprenez parce que souvenez-vous tous na s'intéresse tant au peuple ya Kinshasa sengaka président Fayulu Minduki président Sarabango vous êtes vous-même les armes les plus efficaces, c'est-à-dire peuple congolais y compris à Kinshasa même ya Goma tous la liberté ya ko défendre patrie na ba lolenge o nyonso constitution pesi bisonzela. Donc ceux qui va sengi minduki nazo ndimate ke ba senga penza minduki boye mais c'est juste l'expression ya ko l'accepter tous na bolingo na biso ya ko kufa pour l'école. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup mon amboka, nous continuons avec cette émission messieurs dames.
tobeta mwa moke tokozonga vraiment na oyo etali situation ya est ndenge toyoki ndeko ndenge alobi eza façon ya kosexprime ya bandeko mpona auto prise en charge. Je crois que bandeko wana bafai constat que l'état ne fait pas son travail yango balobi ta tokosila kokufa tandis que ba M23 bazoya bazosala mosala lolenge esengeli te. Tomoni kaka na mema te situation ya este mwana mboka Vital Kamerhe mpe akosensibiliser population alobi population aza souverain soki population etelemi te soki mutu moko te aza inquiet na oyo ezoleka na Goma seke aza patriote te mwana mboka na maloba Vital Kamerhe. Bon mpona ngai ya liboso nalingi mpenza te kokota na ba opinion parce que mutu aza na opinion na ye mais oyo eza juste mpona nga important na kokoloba ezali likambo ya este ya mboka na biso trop c'est trop. Les choses vont en empire, c'est-à-dire makambo ezokoma de plus en plus grave. C'est pourquoi c'est maintenant ou à jamais. Expression ya koloba ke mutu nyonso oui eza malamu parce que congolais nyonso alingi mboka na ye esengi a donner le meilleur de soi pour que sécurité ekota na partie este wana ya mboka na biso. bato mosusu bakoloba mpe Vital Kamerhe aza na makoki te ya kolobela population parce que ye mpe na makambo ya 100 jours badétournement aza vraiment crédible te. Bon, tout d'abord aza patriote aza na droit ya kobimisa to kodégager opinion na ye aza na droit mais nazondima ke aza vraiment la voix légitimité nazondima te aza na ye patriote lokola ya mboka akokoloba kopousser opinion na ye là on ne le disconvient pas mais aza voix légitimité parce que baza parmi bato oyo wapi batrahi peuple na niveau moko impossible peuple aza trahi bango ye mpe aza na kati donc yango moni la plupart ya bato bakoloba ke aza voix légitimité mpona problème wana moto moko abakisi vraiment tokokota mise yango te parce que l'équipe tomoni mwasi ya Vital Kamerhe alekaki mpe na etando eke mama amida te oyo abalaki mosusu akolela balingi babotole biloko aza kolela l'absence ya Vital Kamerhe bandeko balobi batel dirigeant oyo azokoka kozwa même soin ya bana na ye te parce que mwasi atolobake abandonné bana azwaka soin lisusu ya bana te banda abala tout ça balobi batel dirigeant baza digne te soki moto azokoka kozwa soin même ya famille na ye te ebongo ekolo Congo. Il y a eu beaucoup de paroles à propos na yango mpona mboka tozocontinue na kotanga comme ça kopesa biyano na yo elekaki déjà mwa mikolo mais esalami kaka na mois ya février balobi meeting d'ensemble pour la République, des équipes d'avance de Katumbi empêchées de voyager pour Moba. Moïse Katumbi a Kende, quelque part pour la meeting ensemble dans l'équipe va interdire à voyager. Nalobaya kolobama autour na yango et tant que mwana mboka vous avez des politiciens peut-être lobi pe onoza la meeting et na makambu ya bakop la chambre ya empêcher Moïse Katumbi bamsu balobi parce qu'il y a la poids parce que ça fort yangwana bayi gouvernement ba pour empêcher ba ko tele ba kokazon et tant que mwana mboka lolenge makambo za kosalema ezali mabeto mala. Bon, d'abord na likambo otangi ya premier Vital Kamerhe, moi je pense que ça problème familial, ça problème ya famille na ye et c'est même pas tout le belango na ba occasion lokola oyo donc na l'équipe de na TV c'est-à-dire que okay. Je crois na Délé Tchango, okay. C'est la femme. OK. Oh, basali émission na Délé Tchango. Comment c'est une chaîne caractère politique. Okay. La femme abimi à lobby donc ce n'est pas nous ya toé koloma mais c'est automoni na quand kaka ko commenter. Oui oui. Na baï politique au ba ko diriger le Congo. D'abord on dirige d'abord la maison hein, après les bandes. So la maison ils a ko simbate bon biso ba o. Donc, qu'est-ce que souci pour ça? Réponse est claire. Zali problème il y a Vital Kamerhe na mwasnaye et un niveau famille naye ba régler ngo. Koye ba kesoka ko diriger mabe to malamu ekolo na lolingi moko azomeli bota na ye wana na koloba bon. Ce qui est vrai azana une modalité pour la biso jeunesse, il y a la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe il n'est pas un modèle pour nous.
Donc c'est un peu ça. Par rapport à Moïse Katumbi. Bon, par rapport à Italie, Moïse Katumbi, je pense que dans un pays démocratie, pays où il y a une démocratie, ça s'exercer, tout Congolais a cette liberté-là de partir d'abord, de se déplacer partout où il veut, à la liberté pour empêcher un grand politique local à Moïse Katumbi. Moi, je pense que ça va faire reculer dans la démocratie. Et liberté, il y a expression, liberté à mouvement, et ça garantit la constitution. Batika, président Moïse Katumbi a se déplacé. À ça là, où il y a l'inko ça là, na le lingue sengeli et aza libre, aza liberté wana. Ok, merci beaucoup. Aza libre, aza na liberté wana, balobi ndeko Katumbi ako peze mingi. Yango wana banungo nungo to salema. To moni na kotamboli ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi atambola ki un peu partout avec na Comores, avec na Afrique du Sud, na forum ya invest. Ya économie esquisse atambola ki mwa mingi. Mais na maloba na ye to kotanga yango pe azali mingi ko tia loboko na Rwanda lokola agresseur ya RDC. Momo na maloba na ye na bisika na so atamboli quelque part lobi ya osala la guerre na Rwanda te. Et il parti politique et belé, balobi yango eza haute trahison parce que tant que ça la guerre c'est juste que on défend notre patrie, l'intégrité territoriale parce que le Rwanda nous agresse et le parti au président Tamboli a anticipé que Rwanda a quoi agresser biso mais alobi a la guerre contre Rwanda. Donc autant à manquer pensez pour Bakara Makanisi na yo. Président Félix Antoine Tshisekedi a totangi pendant en Afrique du Sud autant azwaki maloba. La RDC ne se laissera pas submerger par la défi d'une guerre ignoble à laquelle elle est injustement exposée par certains de ses voisins, à l'occurrence le Rwanda. Pendant président azwaki maloba alobi bo. Mais tant que na ngamba mosusu akiza lisusu ka Rwanda mais esika bande ko belé to ba politique belé sali pasi ba ko benga le président Félix Antoine Tshisekedi a trahi mboka a ko ba ete a ko la guerre na Rwanda te tant que mon mboka ko ko ba ni pona. Bon, pour ngai d'abord et puis na ko ko on a déjà assez dénoncé l'agression rwandaise, on a déjà assez. Eza lokola ndeti mukolo mwana mukazo yako nyatuna lokolo yozo belela boya kosunga te. Rwanda même sur la cartographie géographique aza même pas na niveau mokona mboka munene lokola RDC. Na yebi ke ko dénoncer ko gangeza malame maintenant que fait nous toujours ça la nini sur le terrain. Sur le terrain tout ça parce que tu reçois quand on dénoncer te au moment que banda to bandi ko dénoncer il y a toujours des morts qui se succèdent. Nous comptons toujours les morts du jour au lendemain. Les femmes violées. Et les femmes violées, les familles massacrées. Il y a même des enfants qui sont restés des orphelins, des orphelines. Il y a même des bandales partout. Maintenant, est-ce que tu as dénoncé ça? Non, et c'est toi jure. Maintenant, tu as assumer responsabilité à Mboka. Malgré qu'Azouan a dit business to Ebi, mais le problème est du fait qu'Azawana et Sengi à défendre d'abord intérêt national. Mais n'attend lobby que tu ressens la biso guerre na Rwanda té. Donc les expressions et Sengi tu vas comprendre que là abandon total, a abandonné biso peuple. Et ça le a dit ni a mis ce vie, a mis moni incompétent, incapable. Yango wana par cette occasion on a bisa peuple congolais tous à prendre en charge. Donc, binomo au moins déjà mutoyo et sengaki azwa défense na biso alobi ako sala na ilo côté ako bundate et ingo bani binomo ko bosa nini bo s'en prendre en charge. Yango mo isko peuple ya Goma asai mindu pona nini parce que yoki ye moko mutoyo yazo kamba alobi ako bundate c'est-à-dire biso moko sengi to sani to bunda. Le peuple au service de la nation, c'est mon sigle. Proposition nini o bino boanango na même état de situation à est tout le monde de Gomozi tout nouvel long il a proposé qui batia mir entre la RDC et Rwanda à Sénat qui fait guerre et salé
pona kobeta banguna et pour le Congo. Binopé tant que parti politique. Aujourd'hui, quelle est votre proposition, la situation et reste Bon, d'abord, PCN, Peuple Service de la Nation, Oiwa Pesa, Durgé et pas il y a le président Ridi Mandio. Bon, Tozali parti au sein de la plateforme Lamuka et Bisso, proposition à Bisso par rapport à la situation il y a Est Ezali, bah élection Yamalam. Pourquoi on a lobby bongo? Parce que ezana nzela ya ba mapuna Yamalamu neto kozwa ba dirigeant légitime. En tout cas, on continue au coup de la élection au ESA peut-être quelque part on affirme rien que l'élection cause à la tête, l'élection cause à la tête, tout ça tout le monde déjà enrôlement d'engue bandi na kokoso. Donc bino kaka élection. Biso pourquoi toujours le bongo parce que tout commence élection eza lokola subas mais eza lokola fondement makambo nyonso. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause il y a ba mauvaise élection tous les kinango. Ceux qui vraiment respecter qui volonté à peuple, je ne pense pas que nous être comme une situation de ça. C'est pourquoi nous PCN peuple au service de la nation, tout ça pour exiger des élections crédibles, transparentes et pour te dire que les dirigeants au travail na fardeau, na charge à peuple, pour une élection malade. Sauf une élection malade mais salami tokozwa batu oyo peuple aponi et muto peuple aponi akolobate kenga no sabitu mana rwanda te. Muto peuple aponi à se battre pour l'intérêt général. Muto peuple aponi à détourner mbongo à l'état. Pourquoi? Parce que à travailler na souci ya bateau bâti wana. Ya moto bi biso premièrement tozana pour ça l'élection ya malamu à partir de l'élection wana neto kozwa ba dirigeant au baza digne pour na ko défendre la nation. Parce que ça problème et outil bandakala. Félix Tshisekedi a koutiango. Mais le problème est que le problème est aussi lisango. Parce que tant que vous avez na tête ya l'État, pourquoi comme et ça pour assumer responsabilité, pour sécuriser la population, pour nourrir bango. Mais maintenant de fait il faut dégager. Donc c'est un peu ça, il y a un peuple au service de la nation. Tout ça pour senga l'élection malamu, mais au même moment, tout senga le peuple congolais à se relever. Peuple congolais a tellement pour que tout défendre nation au même moment toujours là l'élection salama na olingi sengeli. OK, toujours qu'il n'a fait malem nasuka ya émission na biso to eta disolo ya ba construction anarchique to moni musala ko salema mwana mboka le gouverneur de la ville Jean Tilingo Bila a kobuka bandako to moni ba lia de Jean ba kufi ba mtos ba ko pesa référence Jean Tini abuka ki zando tilelo zando suite fin malonga exactement na mboka na musala oyo Jean Tilingo Bila pe vis na ba ko sala okoyi kolobani pona. Bon, pour Nangai, c'est vraiment important. Eza eloko eza nango malamu, mais c'est ngaki ça masiko. Le peuple souffre d'abord. Tous on a problème de mayamai, tous on a problème ya kolia, tous on a problème ebele. Pendant de mettons muto atonga kinda kunaye. Ngana mitu d'abord. Nani apesa ki muto atongi likolo terrasser autorisation ya ko bâtir. Nani apesa ki nzela. Ça c'est le premier problème. Tant que on t'a tonginda peut-être na mbongo makala na mbongo nguba na mbongo ya koni aya tonginda bobuki yango wow eza malamu to eza mabe peuple azo souffrir d'abord to yeba ko sala ce qui est prioritaire et au temps précis, c'est-à-dire to moni bisonyo sous angle nde babuka zango zango ezalaki une société qui égorgeait au moins 30 000 personnes. Il n'y a aucune société où ils ont la capacité à y a plus de 30 000 personnes. Baboukazan, les lots destinations inconnues, destinations to éviter, tozo kendewa. Maintenant, bazo bouka lissus. Mais, bisope, tozo loba oh. Bazo ebate ke ko buka oyo, et ko sala lissus ke batu, ba ina lissus fatima lam. Pour prendre beto ke bobuki ngandako. Ndako na soma le pont na soma la passe. Est-ce na koya sona voté fatima 2023? Pour ça, mon régime manani. Pour makambo sondo sa maltango Kabila atteint de santo na nini Kabila mutako ça même les lopé mutako pesa bilan ya république ezali fati donc boye bango bien makambo to salama biso tozotala tozobete bino maboko et
peuple n'a kokata makamna ba ion. Donc c'est un peu ça. Ba espérer leur morte parce que leur osala to bien. Babi pour nous recaper kimia tout le balance que tout le monde va mouler ko beta makasi ba inondation il y a des gens on peut pas perdre la vie na bon parce que la construction za ki mala monter tant ba ko ça musala et ça peut pour na ko diminuer ba taux de mortalité au cas où mbula makasi beti ba to ba kufi ba to balali ba kufi ya de famille oyo bana batikali orphelin papa maman na bande ko ba kufi musala wana est-ce que vraiment ko tia ko que la gentilité n'a souka. Bon, quelque part, c'est... Les problèmes d'abord, il n'y a pas au chef de ceux qui nous dirigent, il n'y a pas une vision claire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ville à Kinshasa a au moins plus de 12 millions de personnes. Le problème, c'est ça. Maintenant, on constate, par rapport à Mounene à Kinshasa, tout ça, il y a 25%. Alors, pourquoi pas viser la ville Moussous côté à Maluku et Ansele Nesiga ko buka buka batonga nde ba ville Moussous ya sika comme ça et ça na bateau ba kolungwa ke ko fa parce que so ba tongité du jour au lendemain il y aura toujours bateau parce que souvenez-vous Belge tant wa tongi ville ya Kinshasa ça juste pour une capacité à 5000 personnes. Voyez-vous? Même à la terrasse, tout ce qu'on a, ils ont une capacité à 5000 personnes. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au-delà des 12 millions. Alors, les problèmes, c'est les problèmes, c'est construire la ville pour ça la population à se partager, population, respiration et inspiration. Kopanza, kobebisa. Bon, ils ont vraiment, vraiment, c'est inopportun. Et c'est nga quitter ça dans un moment où, parce que Tikalibiso, moins quelques mois, il y avait l'élection. Et c'est un ça ma psychologue. Ok. Merci beaucoup. Tout comme vraiment dans ce cas, moi, est-ce que est-il important aujourd'hui en RDC tout ça, le renouvellement et la classe politique? Oui, c'est possible parce que PSN est là, c'est possible. Le renouvellement de la classe politique est bel et bien possible. Pourquoi? Parce que nous voulons changer les choses. Le peuple congolais, le Congo, c'est un pays riche, mais pauvre en même temps, avec une population qui gangrène, qui souffre dans la pauvreté. Maintenant, ceux qui nous dirigent, c'est la plus politique extravertie, c'est-à-dire, plus mingo to c'est une mauvaise politique. Maintenant, le renouvellement de la classe politique, et ça juste ko changer manière congolais abanako se dépendre na yemoko abanako se dépendre et pas na pays extérieur. Renouvellement de la classe politique c'est juste to changer le lenge ya ko kambamboka nesika oyo mutazo kambamboka za lokola chef tozana posa mutazo kamba akoma serviteur oza député ministre président aux alliés serviteurs, tous au peuple, tout tient ici canaille. Renouvellement de la classe politique, les alliés, peuple a bêté la député Maboroté. Non, parce que les députés n'ont pas moins de salaire peuple. Maintenant, les lots, ils ont sens contraire. Député a commis au-delà, à $20,000, peuple a souffert. Maintenant, renouvellement de la classe politique, les alliés, tous au peuple, tout bon social, tout bon sa sécurité, tout bon sa lengene à vivre, tout bon sa lengene à éducation. C'est ça renouvellement de la classe politique. Merci beaucoup mon Mboka, tout comme vraiment dans ce cas, moi le banava téléspectateurs, les internautes au Bakojoa, les Bako à Kolandayo à travers cette émission. Oui, bah ndekubozo landanga partout bozali, na sengibino l'air est grave. Peuple congolais, partout où vous me suivez, l'air est grave. Tenons-nous debout pour mettre dehors ces mauvais dirigeants. L'air est grave. Et c'est une bisonyoso. Ba jeune ya Congo ya Kinshasa, neba province, neba bisika nyoso totelema. Parce que ceux qui to télémité, to la complice ya balkanisation ya mboka. To la complice ya mabe okoya. Jeune et sika nyoso zali, c'est maintenant ou jamais. Tellement pour que tu changes les choses, pour que tu mettes une nouvelle chose dans le renouvellement de la classe politique.
Merci beaucoup, mon Amboka, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tozalaki na Jani Mozengo, à la cadre na PSN, où il a quitté le peuple au service de la nation. Tosololi Maimatali et Kolo Congo, Tosololi Maimatali, situation en sécurité à Amboka na Biso, où on a lobby na Kololimbate, Kolobanayango, Kolobanayango, Kosoloyango, Tonke, Kimia et Kozongate, na Est un pays, tout est bien. Bandeko ya Goma ba étudiants pe ba élèves ba senga ki mindu qui pour que ba défendre la RDC, la patrie pour te bien c'est ba EAC ba do ça lelo comme côté ba armée régionale population esengi ese Félix Antoine Tshisekedi le président de la République abima na disanga wana to soli même atali renouvellement et la sur politique to soli m'a révélé à travers cette émission. Merci à Kabuya Wazali derrière la caméra. Merci à mon commandant Gislam Bonga Sisi Kulu na point chaud na ka 15 musala kitoko mon commandant na lemba awa insécurité ils ont continuer vraiment to kotsenga ba soda mapinga vraiment pour la rotia kimia nekolo Congo to komi na suka na pesi binongo te pe na lobi au revoir et à la prochaine bye.